bakoko Oyuda abaya makako kumisanga Yoko sumidona Yoko kumisaka Yebakani botanayo Etikala kasima Omabota masa Nanya bikisiyo Ojara kinani buru Kimbamba binisiyo Okomipena lorendo Lorendo ana Ejari kozungisa Lorendo ana Ejari kolongula Kiti samotema Yosaka kimbamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kiti samotema Yosaka kimbamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Ojara kinani buru Kimbamba binisiyo Okongipena lorendo Lorendo wana Ejari kozungisa Lorendo wana Ejari kolungula Kiti samotema Yosaka kimbamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili. Bonjour, chers amis internautes, bandeko alandia, émission de Avis du public, bandeko. Bambote, pas bidon, vous allez au la rapide de l'émission de Avis du public. Bandeko, boyebiki na minute oyo, Moka, Eza, na makambuya, Nungu, tout ça na makambuya, avec Mukuna, et Longo, na basinaye, oyo, soi-disant, à violer, ba plainte kei na parquet ainsi de suite pour aller comment na bandeko kasi loko kama tokola selo na image na musa le bandeko bokomona et pas wapi mwasi ya soit disant ya assistant ya Mukuna mais Kancha oyo ndeko Chibola azali kolobela na ba audio oyo boyokaki na ba video oyo tout ça na biso na réseaux sociaux ndeko mwasi ya mwasi oyo ya liboso mwasi ya papa Kancha oyo ya liboso mwana na ya liboso longo lene boyoka makambo alobi esali pasi mingi na yango eteka biso baye oyo kozalaka na basi mibale misato kobota na basi misato mine mitano okoyeba te basi nini oza kobota na bango à travers ba image oyo bino moko kososola bokoloba jeune fille oyo maka balobi aza na raison to aza na raison te madame Chibola est-ce que aza na raison to aza na raison te makambo avec Mukuna eza kosala nungu ezali kokabola baclan bato mosusu apoza moluba yango tokote apoza moluba oyo na Kongo likama moluba mongala mokongo nini tu ezalaka lisusu te Kongo biso tout toza bacongolais y a des gens oyo baza koapuye avec Mukuna pona eloko na oyo asali ya éveil patriotique nde c'est pourquoi bato mosusu baza koluka kosoutenir avec Mukuna bazo soutenir kaka mpona esonga kosoutenir te nani abosani ke avec Mukuna afingaka bacombatant lelo aye kosenga bacombatant pardon po aye kocomprendre ke bacombatant bazalaki na vision depuis kala makambo avec Mukuna ekabola biso te na ngambo FCC boza komona ndenge makambo eza koleka boza komona soit disant bamontage baza kosala moto mpe azalaki mpa bamontage yango kosalama aza te awa tolobaka na biso vérité oyo toyoki te mais oyo tobiso oza na bapreuve c'est vrai ke bamontage ezosala mais nani azalaki wana mutu te il faut koya na preuve tala eloko oyo esalamaki oyo ezolakisa ndenge eza boye elakisaki eza montage tala eloko ndenge esalamaki boye ezolakisa ke eza montage ndeko mwasi aleli
jeune fille oyo mwasi liboso aleli bokona naona ba image qui est derrière évêque Mukuna ya conseil ya kolobelaka Joseph Kabila boye na kati ya Kinshasa qui est derrière évêque Mukuna toyebi te mais le coup a eu courage ya okende mpena kodépose plainte na ye tokoyebaka vérité yango nani azalaki nsima na ye komona kaka ntango akei koporte plainte komona mpe kaka lobi elandi la femme aussi Chibola ye mpe na avocat na ye ye baki koporte plainte le jour akei koporte plainte jour moko mpe elandi jeune fille ya mwasi oyo ya liboso ye mpe aleki na réseaux sociaux asali video bokomona eloko nini alobi biloko nini alakisi bokomona na nzela ya émission eza totofonde me toye ya preuve ye moko aleki azoloba eza masolo ya nsima ndako te bokomona tolanda no eloko oyo ya mokie oyo ya avec Mukuna po pese sono lugu ya émission après de image ya ndeko mwasi ninga alobi tolanda image. Depuis un temps, l'opinion nationale et internationale assiste à un combat médiatique entre les pro-Kabila, ancien président de la République, et l'évêque Pascal Mukuna, président de l'éveil patriotique, un mouvement qu'il a lancé après le départ au pouvoir de Joseph Kabila. Éveil patriotique, selon son initiateur, évêque Mukuna, milite pour faire partir le système de l'ancien régime. Évêque Mukuna, qui est-ce? Sans chercher des mots, l'opinion congolaise doit savoir que l'homme qui a conduit l'ancien président Joseph Kabila en justice se nomme Pascal Mukuna. Il est pasteur et représentant légal de la grande communauté évangélique ACK, entendu Assemblée chrétienne de Kinshasa, avec plusieurs églises répertoriées à travers le pays et le monde. L'homme a imposé son style de prédication à Lingala avec une tonalité de la langue Chiluba. Dans les temps, l'évêque Pascal Mukuna se faisait appeler préfet de discipline des églises des réveils au Kinshasa avec son slogan Retour à la parole. Il a payé cher pour son combat car il était devenu ennemi de plusieurs pasteurs à Kinshasa. Après une gloire au sommet des églises en République démocratique du Congo, marquée par plusieurs croisades miracles dans différents stades africains en général et du pays en particulier, l'évêque Pascal Mukuna a semblé déséquilibré dans son ministère lors de son divorce d'avec sa femme et son remariage avec une de ses fidèles et ancienne directrice générale de sa chaîne de télévision RTAC. L'histoire a fait son temps de polémique. Les préfets de discipline et donneurs de leçons aux autres pasteurs viennent de divorcer et remarier. L'homme va encore parler de lui dans le football avec la création de son club FC Renaissance, équipe qu'il a fondée après son départ du DSMP. Au-delà de ce qui précède, l'évêque Pascal Mukuna, connu aussi comme un allié de taille de Joseph Kabila. Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant l'évêque Pascal Mukuna en train de vénérer l'ancien président de la République Joseph Kabila en plein culte sous les acclamations de ses fidèles. En ce sens, Tobete la Kabila Maboko. Kabila Saliboye. Mwana mobali wana te Tobete le non Maboko. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux hommes se regardent en œil croisé? Difficile à répondre à cette question, mais au regard des accusations portées contre Joseph Kabila par l'évêque Pascal Mukuna et la guerre médiatique qui accompagne ces scénarios, les pires est à craindre. Les avis sont partagés, les uns pour Mukuna, les autres pour Joseph Kabila. Les duels s'annoncent graves. Et c'est dans ce contexte que notre curiosité intervient. Pourquoi l'évêque Pascal Mukuna a attendu le départ de Kabila pour lancer son mouvement? Aussi, pourquoi n'avait-il pas évoqué tous ses forfaits quand il était en bonne relation avec l'ancien régime? Quel Kabila que l'évêque Pascal Mukuna arrosé par les acclamations de ses fidèles? Est-ce celui qui l'accuse d'avoir détruit ses pays pendant 18 ans ou un autre? Et si Emmanuel Shadari, candidat du FCC à la dernière présidentielle en RDC, avait été élu, l'évêque Pascal Mukuna allait toujours lancer son mouvement patriotique? Répondre qui pourra. Mais de notre avis, la sagesse des uns et des autres doit jouer la carte majeure. Ceci doit interpeller les politiques congolais pour savoir que gérer la Respublica est défini comme servir sa nation et son peuple et non le contraire. La République du Congo, mon pays, la bonne gouvernance, ma lutte, ensemble pour un Congo fort, uni et prospère. Voilà, bandeko wale botuko landa ya makambu ya évêque Mukuna. Maloba na ba clavier bino na ba commentaire. To ko pesa juste annonce ya ndeko mwasi oyo ya kancha mwana na ya liboso makambalobi eza somo mi kwa ndeko Chibola makambalobi makambo oyo ekomi somo to yebite soki ekosuka nengeni. To éviter ton kena na niveau ni makam au niveau ekomi oyo akei à porter plainte
okola mosusu mpe lobi abimi aye asali boye okola mosusu lobi abimi aye asali boye. Toza kotia bino image ya ndugu mwasi makambo alobi boyoka ye apo tokozonga bongo na plateau na biso. J'espère avant que tunaloba mutu nyonso ayebi ngai amoni elongi ya kancha epa na ngai nde mwana ya kancha ya mwasi ya liboso. Naza na pasi ya makasi kotala mosala papa na nga sala na vie lelo oyo akomi humilié sur base ya mwasi moko quelconque soi-disant azalaki mwasi ya papa na biso na basali na nzambe nayebi te na ndenge ya eglise soki mosali na nzambe akokozala na basi mibale. Ngai naza mwana ya kancha wa milongo mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlene mwana na ye ya liboso milongo kancha Stéphorien ngai kapinga kancha Julienne moi vidi kancha David kapena kancha Benjamin muzinga kancha Virka ola mama muswamba kancha Bernadette Kataku kancha Grace kancha wa kancha Joanna. Soit disant papa na biso abotaki mwana na biso aza makila ya papa na ngai nakoki jamais koboya ye jamais konéglige. Mais soki likambo ezali foto solola na ndenge ya famille en tant que ngai naza ene ndenge nazalaka na baoyo mosusu ndenge mpe nakozala na ye. Papa na biso akufi atikeli biso lopango moko oyo azokufa na monoko ne azolela bana na ngai natikeli bino oyo biju na bino yango oyo fo bobatela. Atikeli biso lopango moko oyo buto ya moi lopango wana ndi eza mpona biso. Mais lelo oyo na bino bamama oyo bozwa no place mama na ngai oyo anyokwami vide mobimba na mobali lelo jeune fille moko abima alobaki ndo lopango wana eza ya ye mpona baintere ya ye na mwana ya ye ata bino moko okosangani likambo ya biso bamama toloba mokili bozala te na place na biso soki ata tokoperde eza problème te eza vie mais nzambe akota likambo ya biso nzambe akota likambo ya biso mpona nini tina niveau oyo ya humiliation ya boye. Bandeko na ngai bokomprendre ngai pasi papa oyo ya ngai lelo oyo ekomi ndembo na monoko ya bato nyonso soni soki aza mwana na biso en tout cas l'État bosunga biso parce que na mutema oyo ya mama oyo tina niveau ya koemilie oyo azopretendre soi-disant azalaki mobali na ye c'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana aza mwana na biso soki aza mwana na biso tokosala nyonso mais na comportement ya nani ya mama soi-disant maman c'est que nakoki kondima jamais muleki na ngai abokama na maboko ya mama wana
bakonza mboka bosunga biso naza makila kancha ndenge mwana naza makila kancha poto yeba seki foto keni na Aden tokokende soki aza mwana biso ngana préféré biso moko tobokola mwana oya biso o soki bambongo ya ye problème te nini te papa la biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makambo nyonso mukanda soi-disant azalaki mobali na ye na ndenge oyo mwasi azoze ti kosala mamba boseka aza na capacité peut-être akoyebisa papa na biso changer mikanda na ere oyo obali ngai mais mpo na niti na niveau papa na biso ti akufi mpo ani achange mikanda te andimi atika na kombo ya mwasi oyo alobiki abalaka ye te azalaki soi-disant mama ya bana ne kaka azwa ti na niveau atya kombo ya soi-disant mama bana na kati ya buka ya lopango certificat d'enregistrement na biso yango certificat d'enregistrement na biso yango lopango na biso yango oyo bakombo oyo eza na kati eza milongo kapinga mwavi kapena mujinga lusamba katako kancha na mama na biso so na kumanda Marlène na papa na biso komboni eza na kati te lupango eza ya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza bacopropriétaire tozalaki bacopropriétaire ata soki azalaki envie papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozalaki bacopropriétaire na mokanda oyo nani oyo alibala ya mama ya biso ya koni abali mama ya biso na bandundu bavi ya pale nyonso yango oyo légitime nayebi te kombo légitime soki ekomi yango peut-être esika basakala na basi oyo balégitime femme légitime esoki okoma ntina niveau osala makambo ezosala tokende ntina nyonso nayebi te naloba nini leta est-ce que lopango bakoki owelela yango na réseaux sociaux ata bino moko tolikama mwana fo tokende na réseaux sociaux est-ce que mpona nini soki eza toni fo tosolola est-ce réseaux sociaux na bahumiliation ya boye soki justice eza ata justice soki ezali justice botala no likambo oyo tokonyoka matiwa botala no likambo oyo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esunga ata babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veve botala ta veve nayebi te na balingo ya ngai boya peut-être asana matanga bato oyo bayebi ngai eske atala matanga boyokaka ke papa na biso azalaka na mwasi bino bato oyo boyebi famille na biso soki ezeki kazalaki mwasi na ye légitime bazalaki babimiseke na légitime yeyo sibanga balela matanga bina ndako oyo ya ye bokende botuna plasa papa na nge ezalaki wapi place oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soki azobela yo oza légitime sikozala na mobali ntina suka oyo ezalaki mosika ya bisengo alela suka nde ekomea na nsima nango nde aye kozonga mpe asala boye ata bino moko bokota likambo na biso nakoki kovi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina nivo ekende maleka ntina loba nzambe oza wapi tina nivo moto ekoka koyebanga te lelo vi na biso ece wapi réputation ya biso ebebi bandeko merci bandeko balandi émission so ya vie publique bandeko bouti kolanda ndeko mwasi makambo alobi pasi nini na motema bandeko boyoki omoni bapapie abimisi
lupango wana papa na bango papa kanche atikelango bana wana na mama na bango ba kombo na bango baza donc bango tout donc alongo ko mutu te keso akufi bango moko batikala nango siko ba papier wana oyo mwana wana ye nango est-ce que songo avec mukuna ponde ko chibola aloba eke papa mukuna ndaza okabula ba bien ya papier ya ndeko kanche mwana ye moko aye na ba document parcellaire ya original bomoni nenga lakisi donc lakisi lokuta ya ndeko chibola tonderalika moko bapapier ngo siketebe na mboka mwana andeni eza avec mukuna te ndapesi mwana na ya nango ndeko mwasi auti na wepa na bango omoni aleli même na caméra aleli même na caméra kolela mpona babien ya papa na bango atiki e boyoki ndenge alobi asengi lisusu eloko mosusu esali epasi asengi basala ADN basala test ya ADN bayekwa koyeba mwana wana oyo chibola botela papa kanche bayeba soki kanche bayeba soki eza mpe mwana na bango so eza makila na bango mpo bamoni deja lokute eza mingi epai ya ndeko mwasi wana chibola nyonso wana ndeko mwasi chibola aza pousse par bato bazopousse sala boye tokopesa mbongo sala boye mpo bakweyisa avec mukuna siko mwana biologique ye moko abimi en plus mwana liboso donc il y a quelque chose qui cloche na nsima ya chibola eloko nde elingi asala na lopango wana oyo papa kancha atikela bana na ye c'est pourquoi makambo boye bandeko il faut tozala mayele ndenge toza kobotaka oyebaka mwasi nini kobota na ye eza mobika na mwasi moko eza oblige te kokende kobotaka basi mibale misato mingi tala baconséquence oyo yaka apres yango oyo bana ni bakoma kosouffrir apres sikoyo tala boyoki mwana ndenge alobi ndeko mwasi ndenge alobi kapinga ndenge alobi azopesa ta papa kancha valeur te oza komisa nkombo na ye na internet oza kosenga lupango na internet voilà so disant ozala mwasi akanche kobota na ye mwana donc selon kapinga soki tolandi bien azalaki mwasi moko eza babala na bango ye te babota kaka mwana lokola papa kanche azalaki na mwa bamoye na ye mpo na ye alinga profite na loko wana mais légalement aninga leta na bapesi ye droit moko te lupango wana eza ya bana wana na mwasi wana liboso na veve bato babiloka boye bandeko na ngai il faut eteyaka biso mingi il faut eteyaka biso bato oyo toza nano lelo tozoka mayele bamakambo oza koleka oyo kozala na basi mibale misato mingi soki omoni kozala basi 3 4 5 6 zala na mbongo kokisela bango oyo osomeli lupango na ye oyo osomeli lupango na ye mpo bana nao batikala tranquille lelo ngai makambo ekomoyela siko bana oyo kuna owana oyela lupango oyo lupango ngo batikango mpo na bana donc lokuta ya chibola emonani ifala ya bapapier ndenge mwana oyo aye nango esali mpasi makasi bandeko na nga tolingai tolakisa bino kaka ndeko mwasi oyo mwana ya papa kancha ndenge aleki na réseaux sociaux esali mpasi makasi esali susi makasi bomoni makambo alobi ezolakisa maka aza sincere aye na mikana mpesi ye mwana liboso alobi mpe bi akoboya baleki na ye te akoboya bango te puisque baza makila moko mais à condition basala test ADN so bomoni mwana ya liboso boye azosengake basala test ADN alors allez-y comprendre c'est-à-dire aza sûr na mama na bango chibola te donc c'est que chibola aza mobulu ndenge ndeko mwasi alobi c'est que chibola aza mobulu yango ya asengi basala test ADN et puis meilleure solution ekozala nde mwana soki ozala mwasi moko azala mobulu makasi kobota bana boye okufi
boluka kosala ADN luka kosala ADN totomona makambo ebele na poto lelo chers amis makambo ezoleka mingi na poto lelo ebele na poto bazobokola bana bambanda bana bavoisin voisin azala na ngambu nzoka bana okata bana yo nzoka bokola mwana voisin mpo nini mama kendeki ayibaki ake akosi yo ake ozwa semi ya voisin yo yebi te balikuwa bayebi kaka bozala ndako moko ye zembe komi nango na yo omona babotami tout ça nzoka mwana azala ni ya voisin toza komona yango mingi baespérance ebele ezoleka na poto oyo meta ekoma mokolo ya suka nzambe abimisaka kaka motu na mpwasa bolandi mpena ndeko mwasi oyo ndenge alobi ebandeli ntina suka esali mpasi mingi bandeko. Merci chers amis internautes, et là vous toquez tous sur un abonné lelo yango wana. Donc allez-y comprendre na chibola na ndeko jeune fille oyo nani aza na raison nani alobi vérité comment bamikana lupango na bino eya kose retrouver par passer mukuna même si azalaki assistant na ye mikana lupango na kotika papa avec mukuna te l'état ezali merci beaucoup na bino otobolandaki biso toyaki tosala solo moke ya ndeko mwasi oyo vraiment merci bambote na bino nyonso obolandaka biso nyonso ya vie publique na idéologie na biso sika ya masolo ya mboka tosolaka masolo ya mboka merci tomonani bongo na prochaine émission et bon week-end à tout le monde. Merci, au revoir. Avis du public qui n'a rien de là-haut, avis du public qui n'a rien de là-haut, barobi chaîne dans mon avis du public. Il y a des supporters pour soigner Bolingo la misama pas dans le nyamaze passer la raison monter pour le dire autrement dans jana qui va sur Poulengue. Avis du public, pas être solo. Avis du public, pas filmer solo. Avis du public, pas émission solo. Avis du public, l'équipe a modi. Avis du public, baka bango ne kulusu di baka ma baza na fera okende avis du public ezo kata bango baoba mafani nyonso ya comédie ya théâtre ya filme ya émission mafani nyonso balingaka tutu kota comédie bosabone awa chaîne oyo avis du public ya tutie masuku mandeko oyo basiete longwa oyo basiste longwa fanda na chaîne avis du public vana la chaîne avis du public okozala ndesite okotikala kozala ndesite avis du public ya dide masuki mandefa pembe sabone Didier Massouk. On va alimenter Philippe. Oui, le nom de le Seigneur. Ne cesse pas de gauche à droite. Il y sur mon corps, avis du public. Il y a. Didier Massouk, là, tu vas faire vous allez adi kola pambule tala kolo batile janene bandile tile juk avis du public kala ingangu kala technique avis du public sauf la zone libérée du public avis du public awa masolo so ngoye ba fo le kawa yo le kawa wapi biso na moto localité avis du public ba mi est responsable akenda doit ba bo pamba ite si so za ba on vraiment papier génique za quoi mais papier génique chasser les aralikasa mais oya si nanasi abanga ça on mokila baba on sait pas mokila beba moi nzo me dit que c'est compliqué tout le monde n'est pas tout le monde ça va site plein pour là mais awa te quoi na oboya ouais si te bien comment ki to photo cimetière au moins mutawata la pakata comme mikoa titre makasi émission lemba mais en émission la titre ndenge moko yo Didier Massouk toujours na top quoi Bangun sampai
Moino yo okumisaka